Congo Lisolo, encore une fois de plus, on a banda kunabino, toye lisusu ko beta porte, car ndenge tozalara, voilà, la chaîne Kitoko. Congo SNO officiel télévision, je suis Patrick Kochibango, l'antivirus de la presse congolaise, Tangu, le docteur Love car ndenge to mesa nabino. Toye mokona lelo na histoire na biso apitozo sala analyse par rapport à match ya Léopard ndenge to livra qui tous les deux rencontres et dans Lubumbashi et dans Bénin parce que on a eu à voir de réactions à congolais, les livres vraiment balobi coach Hector vraiment agent assuré dans nous. Et dans le match amical, et dans le match à l'Opé Sarara, à lire, il y a coach Sengi, et au Baotiko Longola. Mais tu habites, tu regardes dans Makambo, tu as pu. Congolais, Batalaki match, il y a un bisopé Congo Lisolo, voilà, et les Lisolo, il y a Mboka, Neto Kiti sur le terrain, on a mon caméraman Ridi Bontek, l'homme géant, on a Pichou Mansia, les réalisateurs le plus frais, voilà, PM, le vrai PM. Ensemble, on a Poto Megarosala. Analyse, il y a match en abisso, donc voilà, on appelle celle qu'on appelle Nicole Lukaou. Hein, Nicole Lukaou, moi si à Pembe, na France, donc il y a sur la Kitine, on a bien attaqué courant éclairage public, elle éclaire toujours. On a beau sentir la famille Mobimba Lukaou, bon on a Binza Delvo, na Chopo, sur l'avenue Chopo, hein, la grande famille Lukaou, on appelle Sibinombote, Nicole Lukaou, moi si à Pembe. Mère Mora sur l'Arabien, si tu as bien Jérémy 33 toi, invoque moi je te répondrai. Sans oublier la famille Toussimba Nanjili, dans le quartier de Nanjili, famille Toussimba. Voilà, on descend sur le terrain pour essayer d'avoir quelques avis. Il y a des Congolais et puis on se retrouve tout juste après à Vignon sur les Congolais. Mbote Ndeko. Mbote. Mbote papa journaliste. Comment on a? Comment on a Shadrach? Ndeko Shadrach. On a un match à Léopard. Bon, on a deux matchs. Analyse en Salinde. Nalanda Django. Mais on a Léopard vraiment. Donc on a Léopard on a biso vraiment. Donc ba konzamboka ba osa le logoté ba ota la likambu na ngoté. Talaka ba pays mususu ba kuma okende di monde ba beta ba développer. Mais biso na mboka na biso di monde tokendaka te bandanga na botama tina komi na ajo na mona na esika Léopard akenda di monde de na yoka ara swani nda papa wana nde balobaka akendaka na ba do na 74 mais yende mutu aza titulaire makambu donc yende mutu donc ata l'équipe na biso papa journaliste tolobi mabete tozoloba boye yende aza titulaire makambu nyonso pour instant. Okay, analyse na yo. Na coach Hector na ibenge. Bon, pour ngai vraiment na bango mi balé na monaka c'est le néant na nous. Pour ibenga même biso di monde idée. Yé pas yé to moi da be chèque. Donc c'est là on y est là que ça biso. A politique bien sûr mais deni là na don, ndé toza na don, toza na danger. Donc eloko ya ko ça les até donc il faut ba luka solution, ba luka la biso numéro 10 na Léopard. Na Léopard, tu as 10 idées. Est-ce que le coach Hector, il faut ça la confiance bien à locaux? Oui, il faut que tu aies un Congo, tu as un club ébélé, papa journaliste. Tu as un club ébélé. Par contre, tu as un joueur à Mazembe, tu as un joueur à Vita, tu as un joueur à Renaissance, tu as un joueur à Lupopo, tu as un joueur à Sangaba Lende. Donc, c'est ébélé. Si on a sali équipe, il y a Léopard, équipe de base, il y a Bisso, il y a Congo, il y a bien. On va avoir un poteau, il y a un bongo. Tant il ne faut pas faire ça à nerf à Congo. C'est ça la moitié. Merci beaucoup. Oui, et là, donc, le coach Hector doit faire confiance dans les locaux et moi, voilà. Deux matchs nuls, il y a Léopard, ils ont inquiété vraiment les Congolais mingi. Il y a un point de vue par rapport à la rencontre. Mbote Ndeko. Mbote. Comment on a la ministre? Vous l'avez dit tous les deux matchs, il y a Léopard contre Tanzanie, contre Bénin. Bénin. Et analyse de Bisso Penande, tu as une équipe. Tu as une équipe. Mais tu as joué dans Bisso, tu as un bango. Nandenge siko ba follow ananu libanda mais so ba ye na mboka na biso eloko moko basali la biso pe to mona na biso ngote de biso banda to bota match to komi bo to boti na bana to chikala komona équipe na biso eke mondialité siko to tala de yake neti oyo
coach na biso pe oyo azwi Léopard ya tour oyo ye pe na azonga na mboka na bango eloko asali na deux match na ye banda pe bandi ba match amical coach aganyaka te bino ba bano yebisa biso ke coach ya malamu to tala déjà premier match na biso to beti na Lubumbashi au pointé da nani Mbokani au pointé Bakamu on appelle le loka kute salamité mais Dion est passé quand même bien te pesa bien te Bakamu akoki ko fanda bozui ben aza en forme bocheli biso ye na terrain vous comprenez yo tali de premier match o tie bango mibale deuxième match o tie bango mibale donc jouer quoi sans forme au tia kaye kaka ba match ngesi la de yo moni milieu de terrain tenenge de no te milieu de terrain kutu za nango neti mutu sami wana de neuf oyo zo boya wana bango ne basali bachata ba biwana te mutu chebi aka Mbokani bonga na boy Mbokani na boy na Mbokani te na pesi pass Bakamu premier match deuxième match Bakamu mutu apesi Mbokani pass wana za Bakamu te te mutu apesi yango nani Chancel ne mutu apesi ya baluki na ngwa tindiki coup de tête fandi bango pe ba répondre biso pe kana coup de tête yango pe kaka to sengi na troisième match to komata na moi 5 points msukuna pe ba ko pola na bango moi sigase ali sélection oya otiela biso abandane Petio bene achiela biso pe nani Mbokani po Mbokani to finga trop conscience zongi akomosa la biso musala ndenge sengeli eloko biso to senga na coach ka yango wana atika biso ba sentimana Bakamu azana ndenge abeta kazate bafandisa la biso no Bakamu bando kota na deuxième mi-temps match elanda oto beta soki na Madagascar babandisa nanu ben na Mbokani total siko match yango ndenge ezala omona kage botie bazongisi équipe yango ndenge voilà Torobo est à vie à Moutouté et ça point de vue naïe par rapport à la rencontre donc voilà. Comme on a Ibrahim. Ndeko Ibrahim, tu as l'analyse ya match en Bichel de part, tous les deux matchs auto livrés dans le Lubumbashi pe na Benin. Pour nayo, mon est ça mon analyse par rapport. Bon, sur moi analyse mouké, en tout cas équipe est mal préparée. Équipe n'a joué tant à préparer pour affronter la compétition. Donc bah jouer au Senga qui ba ya baye, Mbokani azali, Bolina ni quoi, Bakamu azali. Donc bah jouer à qualité au na bango bazawana. Mais l'équipe n'a pas eu temps pour préparer pour exprimer jeune à terrain. Donc, on s'exprimer vraiment bien. Mais début à coach Hector, bon, coach Hector, comparé non à Ibenge, pour y aller vraiment tenter l'équipe nationale. Début na bango par rapport à Ibenge. Bon, début na par rapport à Ibenge, Aza bien par rapport à Ibenge. Mais par rapport à coach Hector, nazo senga ba pese moi temps muke lisusu. Peut-être on peut ça m'a bloqué malamu. Et donc on a senga ya ngwana, mais équipe ba ils a mal préparé. Bazwa makamu na maboko. Ba pesa temps pour l'équipe nationale est préparée, tout le monde va résister bien. Ba jara ba jouer tondo senga bazali. To le laki Mbokani azali. Siko yo milieu de terrain où on position bon milieu du terrain aussi. Ba joueur ba betaka na poto kaka ba mwana mutu sami abetaka na poto to mona kaye. Mais ba l'Afrique qui toujours comprendre bon. Est-ce que coach a ça confiance dans le côté? Oui, ils ont fait option bien. Tout le monde va lire pour bazar, va payer dans le championnat. C'est ça, on a lobby, ils ont fait option bien lobby parce que à côté de la championnat local na biso, ba meilleur pe bazar na kati. À côté trier moi comme il balait et comme ça fait pour moi bien. Merci beaucoup. Alors merci. Mbote ndeko? Mbote papa journaliste. Comment on a Koko Ndamba? Léopard na biso livré des matchs. Qui rencontre wana? Te rencontre na mona ki ango et pesa biso plaisir. Bon de nouveau pour na mona ka ba joueur na biso mais comme on a na Léopard et ça ma connaissance secret des esprits planétaires nan otokolo bela. Raison papa Léopard et Anyama mais tout de suite on l'a sango katina batu. C'est que il faut pas jouer la Léopard pour le Léopard abandon gagner. Bah joueur na biso na regretter que joueur azo kota azo sala signe de la croix. Non, joueur na biso na carte Afrique, ko tia signe de la croix té. Faut kota bena avec esprit
donc toi na place yo doza na pays moko mo eza makasi faut kota bana na vitesse yo na moni ke mamo esprit mingi ngalobi analyse sur terrain analyse eza normal mais match beta ma contre esprit te baninga baza na esprit mais biso doza sans esprit soko moni léopard ke dans les bosote faut to zonga pena esprit à léopard to la esprit à léopard bon sélection eza nango normal mais to moni ka eza ancien sélection to moni entraîneur à sika mais ba joueur à kala mais na formellement faut ba jouer entraîneur à sika ba joueur à sika mais tu regrettes te bambongani bango tu ba jouer na biso mais tu senga entraîneur na sika sélection à sika c'est le choix na ngai merci beaucoup mais faut ba zonga na léopard pour eza nyama zamba faut ba luka bata zamba pour léopard ba no gagner pour makamande mo e banine pa na biso na Équateur yo zamta milimo mingi te nga mais bale beta na milimo voilà te bale beta ma peine expérience tozokoba na masolo na biso ya léopard tozo ba vie ndero ya lobinenga ka fait milimo ezonga ba on a point de vue na na robo yango te. Voilà, Mbotendeko. Mbotendeko. Voilà, comment on a dit? Comment on a Van Ambek, Van Djogo, ancien Djogo. Ancien Djogo, voilà, on a tombé bien ancien Djogo. Question par rapport à des rencontres Nabisio Léopard à Livraki. Pour l'année analyse au cours ça. Bon, analyse Nangali Bosso. Bon, rappelle ça moi joueur, moi idée ça ezali na ma solo wana mais pour nanga na mona to za pena ba joueur té. Vraiment. To za pena ba joueur té na niveau ndenge na moni la football ba mboka mususu to apena na niveau té. Mais bon, on a une soirée à Liban et puis dans l'équipe à Minene. Ah, l'équipe à Minene, c'est là Bamboka au Balobi, mais nous sommes à Taliban, les pénègres, niveau football, les bêtes à France, Argentine, Bani. Yo ancien joueur. Analyse yo mon na match wana. Ni Simbagité, il fallait nier les place. Bon, analyse Nanges Ali Bosso. Donc, football, comment jouer ming dans le milieu. Tous les militaires, on va porter ballon, on va garder ballon pour ba réanimer attaque. Ba attaque ba la bango tantôt fait ba finition le rôle ba kambo banane. Mais c'est ngamutu mo ba lende ba sali preuve dans tous les deux matchs. Mais ce que c'est le même passeur, le même buteur, le même passeur, le même buteur. Ce que c'est ba meilleur pour ba même la bango ballon pour finition ça kitoko. Donc milieu de terrain des voilà ba militaire fois ça la makasi. D'accord, merci beaucoup. Mais pourquoi le coach Hector Azopé sa confiance na ba le côté to me ko tuna question o na ba imboka o ba zala ba permettre biso na interview na biso poto me ko eba mingi kaka ba to libanda ndé coach Azo préféré mais to zaka ba point de vue car ndenge zala. Mbotendeko. Mbote papa. Comment on Patrick Bola. Ah, Patrick Bola veut dire que Ndoyi n'a Patrick Chibang. Ah, Patrick Bola. Voilà, bon, tout ça l'analyse par rapport à des rencontres au Léopard au livré. Et tant que moi, on a Mboka, on trouve qui rencontre en Bon, équipe là, nous. On a un joueur qui a bangoana. Mais entraîneur Azaya Sika. Toye bité. Ce qui est qui nous pona kozanga misala ba congolais yango ba beta bongo. Toyebi te soki pona bandeko na buso ba kufa na Goma kuna kozanga misala c'est-à-dire ba congolais ba souffrir kolela wana et ko pesa pe libabe na mboka musu bandeko na biso ba kufa na Goma kuna tozwa solution te peut-être ko pesa pe ba biloko bongo mais to souhaiter que Zamba sunga kaka mboka na biso ba beta ba match etikali bon sélection za nango normal moi muke moi mabeka rapport a tchaki ba lokote esenga pe moi ba loko ba question ina tuna est-ce que coach Hector il fait ça confiance bien na ba loko oui loko pe to moni vraiment match na ba loko ba loko a motiva ka luka ka yeba na mona na banga ka te et pour ezali kamba mabele loko esenga ka azala loko pe fezala professionnel abeta ka pe na loko Moi, je Rambona, Mukolo Babini, et jamais que non, au bout de ça, merci beaucoup. Neti ba isama peko. Aza normal. Isama sora zawana na place ya Joana Bobenga soki soso. Soso azo matane normal le roi soso. Mais kopé ça a kokate. A matane bien. Mais na suka a bebisa. Il fallait ne isama za la place wa. Voilà. Merci Ndoyi Patrick. On a peine aller le fort. Voilà. Merci na bino nyoso bozolanda magazine na bino ya kitoko Congo lisolo boyoki ba imboka nde balobi ba pesi ba point de vue na bango
par rapport à des rencontres au Léopard Nabiso Teko livré. Voilà, Bamsous Bazan Douti coach Hector, Bamsous Bazolo Batopé c'est une chance. Voilà, il y a un magazine il fallait tout qui sur le terrain parce que moi nous là qui pas congolais, sportif Baléli, Balobi Léopard vraiment chance et raté. Voilà, je dis un grand merci à tous ceux-là qui nous soutiennent. Non, voilà, je dis un grand merci à celui qu'on appelle Serge Kassongo. Hein, Serge Kassonga, l'architecte le plus frais, Serge Kassonga, sans oublier Eugène Kertiso Kabea, l'ami perso de Patrick Kochibangu, que je suis, et sans oublier le banquier J.R. Kwimi, le 4 fois banquier, Napesio Mbote Place aux Ali, Madame Laurent Koué Anabo Namatete, Napesio Mbote, Nabatandu Namatete, Napesio vraiment Mbote, Rachel Pindi Gens, Rachel Pindi Gens, na Luanda yende pena mama ya Losambo balobi mwasi ya Bosambo mingi ya Bonzambe na Pession Mbote, sans oublier celui qu'on appelle le boss Bienvenue Mangwata Nzote Boyambindo Raphaël Varane vie Naleli, sans oublier sa femme, son épouse Madame Anichitu, l'astre de lumière. Elle est claire quand elle est là, elle est claire. Sans oublier un bon anniversaire au couple Clovis Fimpa, na maman Doris Fimpa, First Lady. Hein, 19 ans de mariage, ce n'est pas peu. Veut dire que non, Nzamba Bakizasus ma pamboli belé, na liba na bino vraiment que Dieu vous soutienne car ande bolingwan ezala. Ande bolingwan ezala. Beaucoup banango car lisusu vraiment Nzamba pambola ce couple Clovis Fimpa na maman Doris Fimpa, Nzambe vraiment fungola ce ba porte maramagitoko. Et ça ma ce bon anniversaire à ces grands couples vraiment na les libino ya trop mère. Hein, vraiment, merci beaucoup pour cette confiance. Je ne cesserai jamais de le dire. Voilà. Quant à moi, c'est fini déjà pour ces numéros spéciaux. Léopard, Wapito Sali, Baimbo Kabaleli, Ibenge, Bamsusu, par le but de sa chance, na coach Nabiso, Hector, Nenge Aotiko Banda, Masolo. Donc voilà, merci beaucoup et on se retrouve à la prochaine.